Tu vas rendre hommage pendant 1 minute à Maître Nabiso. Est-ce que vous pouvez juste 1 seule minute, s'il vous plaît? Merci. Ensemble de notes que tu savais aligner d'une main de maître. Maître, nous sommes. Bango, na komi kofuta taxe ya société na ka $800
Parce qu'il y avait des gens où on a dit que ça va dans la place. Il y a presque un mois, j'ai suivi à la radio de Tokogo où il y a un garçon de 25 ans. La côté à Tchangou, il est très tout fait, mais il a envie d'être en deuxième année primaire. Mais le problème année c'est quoi? Le directeur de l'école a permis de payer à la pantalon. Un illettré de 25 ans a connaître la classe, parce qu'on a 8 ans, 9 ans, 7 ans.
le se présenter Batamboka bayebinga déjà. Moi na lombo matia di lokanga la Jopene Franco. Le dimanche à l'automne ambiance à la chaque dimanche bon mais lelo il y a spécial. Il y a 30 ans de disparition à Franco. Donc les première cérémonie avant d'autres plusieurs cérémonies Oya. Donc ça c'est la première. Au besoin de Sadi. Tout ça, c'est un gouvernement, tout ça, c'est un gouvernement provincial, donc ils ont ébélé. Non, le programme n'est pas encore défini. Tout ça prend au compte dans la période des Zoya. Alors, oui, ça va le monde, pas séparé jusqu'à France. C'est quand même un programme. On programme. On a répétition à c'est ça doit avoir. Nous travaillons en coulisses. Oui, tout ça en coulisses, au travail, tu vas raté. Mais tu as 2 filles, parce que tu as 3. So ba de moment na bon mingi boya minga lelo on a un des 3 OK c'est mon casse pour na 30 ans ya ka prêtre na benga kaye monument vivant mais asa vivant puisque asa instrument makas zambanse muna mingi ete ngai nazana makambo bolingo makambo ebele vieux wana place azali nzamba pambula ye mama olobini sikona lobi ba souvenir ni nazana mona papa ebele na koloba ngote puisque déjà souvenir ebele pourquoi nazana souvenir ebele pour ani lombo lelo ayebisa ngai ninga kolengela mwasi Franco alengelenga ningeya makambo ebele na yebisa bato na teka bato asala nzembo bayebaki ngai bandeko ya mibali oh mama bandeko mibali basalisa ngai te basalisa basi na bango yokana ni baterme wana neti baterme wana atable tel koyeba bango te Franco aza papa moko apesaka mate ebele na banzemu na ye pourquoi banzemu na ye na ndenge tribalisme te moi je suis kassayen Franco amulubate Franco aza mutetela mukongo mama na ye mukongo papa na mutetela mais Franco trois ba Congo neti ngana za boy mutuko la loi mo makadi aza papa moko place azali nza papa ngula ye apesa kimia ndeko bakaza na bakisi na ye bakisi wana tondimi yango te puisque apesa bateya netinga na za boye na base bebele zebo moko boye Franco yemba aloba nanga aloba boye aloba locataire na tel négocié mo kapel locataire vieux wasana ndokyo ni nango boye jo appelle ça na ça pena mbongo ya bato ndako na futaki te na très bien que ce bon locataire Franco danger place aux allées locataire mosusu osinga nasambwe mpona likambo ya mobali abengi nga locataire lobi na kofutela que nazalaka chanteur te mais nazala bameilleur souvenir na nzembo moko ayembaka ngo eza base bafranco bana na ngai napesaka bango toujours na ndako na ngai napesaka baindicatif ya base bafranco neti nzembo moko boye nazoyembela bino yango nayembaka yango te titre na nzembo wana ezali montre yokana no moto abi boye titre na nzembo wana eza montre jiba na tshilo balonga ngo jiba na boye na ngai na soki na pesi pende na ngai pe ya pesi sako na franco papa ça numéro pas de tirer la bonne na 30 ans ya ça c'est mingi parce que Franco tozalaki après docteur Nico tozalaki na deux grands prophètes immortels Léna Rochero na Franco ayemba nyonso Franco aposali longo te mpe fane non Franco avakoma na limete amona Dallas mona yo
azali na mbole ye aza na mokaria alonga ya mokaria nde akelimi te. Franco chez lui c'était quoi? C'était l'école par rapport à Rochero. Rochero chez les mots aussi beaucoup. Mais le bon moment chez Rochero c'était quoi? Rochero voulait Nyon et revenir et pas naïf. Or chez Franco c'était pas ça. Chez Franco c'était la classe. Là na yolo. Là na Madilu. Là na yolo sina yolo non. Père Noël, papa Noël là na yolo non. Là na vieille le combat ça na Makala. Chez Franco c'était la classe. Aux la musique na yo, aux la composer la chanson na yo. Oye au Pessi. Atali yo. A propulser yo. Moi j'ai toujours dit, l'autre Diaz, à part tous les musiciens, tous les chefs d'orchestre, tokotikala kozwa mutu neti Rochero te Franco te oyo apesi opportunité na mutu nyonso abimisa chanson de ayebana. Ok Diaz eza école obi mutu moko te akokokana na ye mais est-ce que okoki kocompare musicien nini na papa Franco Makiadi? Non nazoloba na cadre ya musicien Franco kopesa mutu nyonso oyo azali daleneya opportunité po abima ezaka ye. Totali na bamusicien oyo bayesi moko te aki kolinga, au contraire akozwa yo okompose bachanson na yo, okompose bachanson na yo opesi nde ye ayebeli yo. Or chez Franco c'était pas pareil. Bima yemba bayeba yo liloba suka. Franco est décédé en 1989. Je me rappelle, j'étais à l'Est. Avant Franco Koufa. Mon père est décédé à 89. À l'âge de 44 ans. La commune à Kinshasa, en octobre, j'étais encore à Lumumba. Franco Koufa. Presque même âge de papa Nangaï. Funérailles n'a été sur les cas. Nous étions là devant l'Institut Lumumba. Alors, 17e minute. À notre époque, c'était le préfet des Clercs. Un Belge. Franco. John Poy. Non. Pardon? Il faut la guérir. Oh, maman. Ça, ce sont les anthologies de la musique moderne servoise à l'époque. Parce que nous sommes au Congo. Mais à cette époque, c'était musique servoise.
enthousiaste. Maman, reprendre à M. Samuel, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Et Salima, plaisir. Déjà, un Mongo, c'est un frère. Alors, ma grand maître Luambo, c'est Bateau, Batrasa, Banzele, Belé, la musique à Congo. Donc, pour moi, c'était un réel plaisir. C'est vraiment un plaisir. Non, mais ma souvenir est belé. Jeunesse, Banzembo, Belé, Bersa, Bisso, Mario, Mamou, ça y est, c'est belé. Banzembo, c'est belé. Bon, musique est au bêta. Lelo makambo lobi makambo ye na lembi ye. Lelo makambo samona abaye. Tonton sala mwana sabot. Tonton samona kasho ke. Kolo mwana ande yo street na ngoko. Sali tonton mwana kasho ke. Tonton mazako ati ya musique. Mazako mwana oyo na ebie. Aswana kate avec aye koyamba anniversaire ya papa Longo Makati 30 ans na samba bele tonton aye papa na bango apekisaki ekuta po papa na bango atambolaka bosembo papa na bango babonaka ye neti moto mabe ngai nafunaka na yolo ngai nafunaka na mbole 14 biso na yolo sud na mwana yolo original neti evoloko jonker alingaka na badesordre te. Merci, ça dit c'est un réel plaisir de se retrouver à Awa parce que ma grand-maître ils ont fait des œuvres. Maman va sali na habité son mission de Osalango. Yango coup de chapeau.